Voilà, ndeko kombo nani? Kombo nanga Célestin Chimambina na sala kabila. Voilà, ndeko Célestin. Mokonza mboka ayibongo économie générale, ayebaki bongo économie générale ya sika na kombo ya général Blaise Bilimbalimba. Oyo asimi bongo ya ville province ya Kinshasa. Arabeli général Kasso. Nakokota na ye asali 2 jours 3 jours mbala moko. Apesi ordre lobby ba bureau de batakasaka bato na nzela balongwa na nzela roulage ya kokanga conducteur soki asali infraction valable soki asali eloko te batika motu nyonso asekele librement yo likanisi wana omonaki yango ndenge nini? nasepeli na makanisi na ye wana oyo alobi wana nasepeli yango makasi parceke kaso wazalaki moyibi awa na minute oyo so namoni ata nazali nakobwaka ye libanga moko ya kanda ayibi bamoto awo ebele bazokanga bapolisier bazoya bazokanga bamoto bazokenda yango de station inconnue tozoyeba bamoto bamosusu babongisi bamoto ti lelo tomonanaka te mpona likolo ya kasoma mai nasepele na général na yo auti oya vraiment nzambe asonga ye makambo na ye nyonso akende liboso vraiment faci tolobaka ke faci aza président mais akolanda makambo nyonso oyo elekaka awo na kini te ata mais na minute oyo natikala omona likambo moko na poids lourd ya kanda ya bapolisier ka bapolisier oyo chauffeur ya moto akufaki bapolisier baye babotoli telefone ya chauffeur ya moto akufaki wana baboti na mbongo na ye ebele bakimaki tozomona bango te mais chauffeur akufi na se na poids lourd ka lelo na tongo na ba 8h. Maintenant bapolisier mosusu bazokota na mosala wana mpona kokota kaka kokota wana mais bazata na matricule te bafutaka bango mbongo te bamiyibi bakuluna oyo tomona mona bango bazolata bango kaka batenike toza bapolisier nasepeli na mokonzi na biso oyo général vraiment nzambe asunga ye makambo na ye nyonso makanisi na ye nyonso ekende liboso. Ndeko kombo nani? Ouais, kombo nanga Alvin Ngalamulu, mais président de la Ligue des jeunes et IDFS ya Kalamu. Coordonnateur, il y a des parlementaires debout, surtout il y a Funa, il y a 7 communes, Lelo mboka na biso pour la première fois et bibongo koyamba 9e jeu à francophonie na Kinshasa. D'abord moi le bonhomme mukie ezali d'abord nini? Non, en tout cas ndeko journaliste vainqueur qui jamais vu depuis comment mise au monde, je n'ai jamais vu makambo tata mokonza école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sali na 4 ans ya transition sans Kabila. En tout cas, pour la cause de Moussa Yimbo Kanasima. À part combat ya Mohamed Ali, na Ali Forman, et vous n'avez qu'en 1974 à la 4 il y avait même. Si le lot, vous 32 ans ya Mobutu, attaché à Zango ya carte, attaché des 6, Mobutu a tiré l'organisation en côté. Aussi 18 ans, il y a M. Kabila, Joseph Kabila Kabange, Raïs, 18 ans, attaché, il y a tant qu'on met à Bambata, et il y a le Salamate. 4 ans, il y a Laurent Désiré Kabila, attaché, il y a Baveg, et il y a le Salamate. Mais 4 ans, il y a Tata Moukonza école, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moma Wabita, la Wakani Namou, l'enquête ça pas gâté, Zouabilou Moukishimutu. Le président des plus gosseux du monde, quand diplomate, na 4 ans, il n'y a pas de qu'on a épuisé que pendant les vacances, les vacances, les kilo, les comment j'ai la francophonie et beaucoup aussi la avant. En tout cas, j'ai la francophonie, nous avons plus ou moins 4000 athlètes. Oh, bah, y'a qui m'a cannabiso, bateau, oh, bah, soit-disant, opposants, oh, bah, maintenant, autant vous savez, image, dans les réseaux sociaux, bon, cannabiso, c'est une insécurité. Bon, on a dit ça, qui n'a peur, tout. Bon, les salades qui disent qu'il y a le Lukuta. Les salades qui disent que le Lukuta, les amis sont qui awa. J'ai Betami Kitoko, j'ai Sili Nakina, tout le monde a son imbo kanaye. Bangomoko, Nazakina Bachade Mokolobi, na Martin. Bah, il sera mais comme on a bolingi président de Binobi. Par rapport à quoi? Aux autres, comment on a fait les réseaux sociaux? Oh, comment une sécurité, mais depuis que tu as un télévision, ta téléphone, attends, ça c'est bétamité. Attends que notre raté mouillé, quand mouillé, et ça c'est bon, en plus, il y a beaucoup de soucis dans le Canadien. Balobi, qui c'est que dans un président moko simple. Dans un président moko simple, président Bonan, tout le monde a été.
C'est pourquoi moi, en tant que Congolais de père et de mère, je remercie encore le chef de l'État parce que dans l'ici, il y a combien qui s'agit de la francophonie. Il y a na TV, na TV, et ça m'a mboka papa qui se dit le longolinga complexe. Je vais attendre que les États-Unis aux assus compensés parce que j'ai la francophonie na mon union surtout na mon na TV et comme il pète. Complexe c'est pas ba congolais les ali sous-souté. Il y a mon na koyebi sabande on nga étudier à campus. En tout cas, pour une classe retard parce que ça tali du jeu à campus, ne toilette il y a ceinture de sécurité. Du jamais vu. Là, tout le monde a un carte d'avion. Tu sais que tu as commis ça, mon pété. En tout cas, la remercie encore. Tata Mourouza Ekolo. Ça m'a vraiment implice. Abakiselo Bamboule est belé parce que on a qui c'est que vous êtes congolais. Parce que Batebele va diriger Congo. Tu as deux présidents qui a Pamba. Deux présidents qui a Pamba qui ont congolais de père et de mère. Joseph Kassaboubou. Nga Félix André Segedi Chilo. Misato batikali oyo na kosite kutu Kongo te papaya balingaki mboka te lelo so koti na kati ya 20 mai ozo sentir neti oza na kati ya Miami vraiment ozalaki négligé lelo Félix azongisi 20 mai esika nango ndenge ezalaka kala 20 mai original na regreta makasi na motema mabe ya bakongolais oyo balingaki jeu ebetama te esengaki ye moko tata mokonza ekolo abanda kotambola na basite nyonso mpona misala ebanda kosalama mais c'est ministre ya sport kabula mwana kabula otya makelele tro na tv sport eza kokufwa lelo mokonza mboka asaleli yo bijou parce que wana eza na kati ya ministère na yo wana eza na kati ya ministère na yo quelle que soit difficulté oyo biso tozalaki nango me mokonza mboka quand même alakisi volonté ja francophonie ebetami kitoko mais babijou etikala kaka non chef de l'état fo nayeka na palais abanda koya kocontrôle non yo ministre ya sport oza wana mpona kocontrôle misala nyonso to oyo bazosala na kati ya 20 mai sa de martyr na basite nyonso to pase misala nano esili te wana na koyebiso mese kapulo naza na besoin namonaka yo chaque temps tout le temps nabanda komona yo na sur terrain eza teke mokonzi ya mboka abanda kocontrôle lisusu misala oyo etikali ya mike oyo en tant que yo oza na domaine wana eza domaine na yo en tant que ministre ya sport lanela misala nyonso esila tokokumisa kombo na yo en tout cas ya koloba mingi eza te lobi na martyr tout le monde balobi ke Tshisekedi umela makambo ya élection na Congo eza te pourquoi mpona jeu ya francophonie ntina koorganize élection tomoni mpe ntina te moto akolongola Félix na pouvoir nana abotama te akobotama na 2030 par rapport ya baréalisation mokonzi ya mboka asali tuka ndeko nanga message nanga oyo nakoki koyebisa tata mokonzi ya ekolo aza na eloko akopesa yo te mokonzi ya mboka eloko nini nakoki kopesa yo eza te me nayebisi kaka nzambe abakiselo bambula ebele Félix sikoyo mpo na yo okoki kopesa likanisi nini mpona komettre fin na makambo wana ya sens unique ya mauvais stationnement likanisi nini okopesa nteke yo conducteur epai ya bakonzi epai ya mokonzi ya sikoyo akotia la polisi eloko nazoloba toza na baposa zela bazela ezala ebele bazela ezala kitoko ntango bazela ekozala kitoko bato nga bakotambola bien bazela babulu bazela eza moke tozokoma ebele mituka ezosomama kaka bamoto ezosomama bato bazobotama kana zela moko bato tozosoma kaka bacirculation na biso est-ce que wana eloko wana ekoya kolongola embouteillage ezoguma te toujours embouteillage ye naza sire ke biso ata biso bamontard motokeka embouteillage mais tokutaka souvent embouteillage naza sire tozoguma te embouteillage biso bamontard mais tokutaka yango ti zelo eza problème nazokende boye namoni eza zelo eza problème nakokota sasilike te nakobanda otelisa moto nga moko boye embouteillage ezala te tokutaka souvent embouteillage ekamena epa bato ya mituka biso bamontard togumata embouteillage naza sie mpona sasa wana embouteillage
toza na baposa bazela ezala ebele bazela ezala kitoko mpona mania ya vivre mania ya kotambola mais bakize bino soki bayi basala nzela parce que y a des routes déjà ezosalama oyo ezosalama soki elemba okuta banzela ezosalama na kosi soki victoire okuta banzela ezosalama soki ntiangu sekoma banzela ezosalama bakonzi banimi kosala nzela mais bazodeplore comportement na bino baconducteur nauti kobandela yango nauti koloba ngo awa ya mauvais stationnement tande bandeko batelemi moni bandeko batelemi yo moko mpo otemi na nzela atako banzela yango ekomi ebele na bacomportement ya mauvais stationnement ya basens unique ya kotambola na banzela bapieton estce yo nimite tokoavance to torekule merci mpona wana parce que masi bato bazotelema boye esika nyonso oyo bato bazali bato batambola na transport esika transport ezali ezosenga arrêt ntango bazela ezosalema na baarrêt bato bakobanda stationne bien eza kozanga baarrêt esika nyonso oyo tozotambola oke boulevard okwe nyonso ya bazela na biso toza na arrêt moko te arrêt moko leta azopunano arrêt oyo bato ya mitu oyo bamoto batelemaka eza te na bazela na biso yango nde ozomona desordre biso oyo tozotelema esika nyonso moto amoni aka astationne na ye eza na mabe na biso arrêt eza te eza na baarrêt partout esika moko toza na arrêt eza te oboke victoire tozotema ntina kati apres arrêt eza te ya victoire oke wileri ndenge moko nde ozomona biso awa na commerce arrêt eza te partout toza na baposa na baarrêt ezala partout esika nyonso zela ezali yango te tokobanda stationne bien message na yo kozala nini epai ya général Kilimbalimba oyo asimi bongo la police ya ville province ya Kinshasa oyo remplace général Kasongo message ekozala nini attaque conducteur tozosenga eloko tozosenga bazela tracasserie ezolungola embouteillage te ezoguma te ata azongisi tracasserie importance ya tracasserie eza te essentiel bazela ebongama bare ezala botala titili na biso yango nde tozosenga bazela na bare ezala tracasserie kozongisa bapolicier kozongisa babiro de ezo eloko te biro de atelemaka mopanzi akangi moto atelemaka na arrêt te wana ezokomi tracasserie olobi sasa ya tracasserie bazotala titide na biso ata bazongisi babiro de bazolungola embouteillage na zela te ezala kaka na sasa wana nde tozosenga zela ezala kitoko na baare basala biso baare esika nyonso tozotelema ndeko kombo nani ndeko Enoch ozali bongo mokumi mota ekumaka moto voilà nakolandisama ya général ya Kilimbalimba oyo azali bongo commissaire provincial ya Kinshasa oyo aremplace bongo général Kasongo ayebaki kopesa mitino na kolobaki babiro de batrakasaka bino na nzela na baroulage bakangaka inutilement bayeba bongo kotika makambo wana yo en tant que montage d'abord likanisi wana omoni yango ndenge nini wana mpona likanisi wana d'abord na remercie général na remercie d'abord nayebi ke toza na temps ya courtoisie eza te kaka keno opemisi eloko moko boye après etant ekose réveille susu ekoma susu pli mauvais koleka nde ezalaki liboso d'abord naba mpona aka ya biro de ndenge okozanga kaka mpe na biro de d'abord biro de nayebi te biro de rôle na ye ezalaka nini na nzela biro de d'abord il n'est pas là pour arrêter les motards biro eza mpona kokanga bamoto te biro de aza na service ne oyo esengi asala lokola renseignement biso tomona ba FBI nde bazalaka biro de mosala ne eza nde bongo mais biso biro de koma akanga mutuka na chauffeur omona atembi na porte boye abomeka biro de akangi atikali na ye aza koti maboko même na kati ya short po abotele mbongo voilà mon biro donc ntango osala yango police aza wana polisi mosala eza nini kogarde population na biloko na biloko na polisi aza wana accomplice na biro de poso polisi aremarki ke biro de eloko asala atracasserie ya contre yango directement il faut arrêter biro de na polisi aza wana abeti kara azelika baboto na mbongo mpona posa mpaka bola yango dopange roulage na nzela tracasserie toboyi te roulage iso oza na temps aokanga yo même ti ndesi eza boye ekomi
obligation que non faut bouler na casque faut bouler na catch faut bouler bilo comme ça et on peut respecter nos moyens na catch na casque na après le même à part premier nous limiter grâce au na nango numéro tout remplir moto na nango mais roulage au comme les bosseurs roulage boye au sali a été le côté mauvais seulement égalité donc tellement à l'aise le roulage est à calmer au moto le moto à bout de compression et comme maman on peut même à 30 000 fois il y a nini ce qu'on même ce trouble le roi dans sa modèle qui nous met sur la montagne tout temps dans la côté ça va il était et comme on a que nous pas trouble le boulevard bonne voiture ça pour moto donc même la raison si on déclare droit dans les bossu à l'état comme le roi au maquis l'état sikoyo bafundi bino bayebi ke bino moko boza cause ya tracasserie soki embouteillage ezali bozaka patient te bokotaka basens unique mauvais seulement kaka bino est-ce que yo likanisi wana omoni yango malamu ya kosalaka te mauvais seulement sens unique kotambola nzela ya makolo yo omoni yango ndenge nini merci ndeko journaliste mpona question oyo posé yango ndenge na répondre ngo premièrement mpona comme stationnement soko tali même awa ndenge okanga commerce akala commerce moto tu oza libanda c'est pourquoi totali bongo te mpona sentiment tokotema na balabala po mutu ekotina mpe fois ebomaka biso kotuba victime mais premièrement eza nini eza na chaussée te ya côté lembela merci voilà bonjour ndeko bonjour papa kombo nani James ndeko James ozali bongo motard naza motard naza président ya bamotard ya Pascal ok président motard Pascal merci beaucoup nde tokutana président nakolela na bino oyo bolelaki ntango molai boleli tracasserie mikolo nyonso tu kolela général Sylvano Kasongo azalaki aye bongo kolongwa batie bongo général Kilimbalimba nakokota ne mbaa moko ayemba moko implike ebi babiro te balongwa na nzela roulage akanga mutu te yo moi d'abord likanisi wana ndenge nini merci d'avance monsieur général oyo ya biso akoti ya sika Kilimbalimba monsieur général Kilimbalimba ye mpenza aumela seko na seko général Kasongo atie biso bamiyibi na nzela bapolisier ekoma loka kopi na bango na ordre général Kilimbalimba pesi tokoyeba bavrai policier na bafaux policier baoyo bazwaka salaire na bao bazwaka salaire te parce que policier tu akomaneka kopi ya moto surtout nzela ya ntango nzela na biso ya Pascal biso réputation ebeba combien de boloko ekoti policier batia na kombo ya gemi obomo wa chauffeur ya moto masasi général akoya akangi biso tokei policier abomaki oyo nazosala babomaki chauffeur ya moto mpona nini tracasserie ayakangi moto moto asali menace mpo atika ya bokotika apote na menace na suka nango abete lisasi biso bandi kosala moto ekuti sans unique ezali bakonzi même policier simple sécurité badeki oyo aputaka baporte bachinois azoleka sans unique kotanga moto ya moto natemaki namoni ke akoti naosala nini nafungwami taka eloko ya moke nakoti nafungwami bango moko bakonzi toyebi ke premièrement tona chef de l'état pesaka condition makambo sans unique awa ordre eza toatosango général policier simple garde corps soit ya nani soit disanani soit mwasi moko bobe mobali moko boye afin mbangu tu moko aza likolo na ye kuna bango baye gouvernement nde basalaka akoti sans unique kotanga biso tokomona ya biso ezaka ke lokola réputation biso bato ya moto ebeba nango déjà mpona mbongo balingaka biso te réputation ebeba balingaka biso te nde tokotaka makambo mais loko général asali vraiment aumela mpo anoluka sisa nde kulu kinapingi esila bakinaper basila bakope ya moto po so moto souffrance yaya bato mingi bakozonga na kope ya kinaper okomonake mboyo ekozala bien te moyibi ekoma lelo bayanki bakomi kobula azuma 2010 na ye boye afuti palais ale aza na lese mais lelo soki ke kope ya moto ekufi taka bagene tu batondi awa na misala moto bakozonga misala eza te yango omonake mboka ekobeba sans unique wana ebandaka mo bakonzi ulazakaki nzela moto ya tomo eparapluise abi yoyo ozomonanga te ulasi mpe na kobanga bangi na ye kaka ozomonanga te soki nani nayebi te ale akotiaki
eloko wana vraiment eloko général asali aumela nzambe abatela ye asala mosala kobanga nzambe ata te moto alobi boye te asala mosala ndenge mosala etingami epuis nzambe akopambolemaka soki mpe asalaki ndenge kasongo asalaki ye mpe kona kaka songo bakotinda ye na mboka moko boye place kutu mutuka ezalaka te mais soki asala mosala voi normal tokozala nsima na ye ti suka vi na ye ndenge nzambe akozwa ye kolongwe na mokili oyo toza na nsima na ye nzambe apambola ye toma toremercie ane surtout soki akosala bacondition na akosilisa makambo oyo apesa biso ordre moteur et tout chauffeur et tout azala badocument ne complet azala document tout complet tokosomba yango toza na capacité facilité akosomba mais tozomba akosomba ntango akosomba bakangi yo osomi casque babai kotama bakete omolata bakete babai kosomba baplake osomi baplake mais ntango bakangi nga sikoyo basenga mbongo baboyi oyo toza na tina nango te nakosala nini moya soa mokande eza te leta mpe moya mpe leta mpe moko ekota na kese ya leta eza pe te ifasala tu tosomba mikanda apart gombe toyeke gombe eza interdit gombe depuis eza interdit mais tocircule partout tozala liberté ya kotala tosala transport ezosunga mpe population ezosunga mpe biso donc tozala lese vraiment na likambo wana likambo biso solution tosomba badocument tozala liberté ya kotambola desordre ekozala te lelo lelonga ekozala te na nzela soki makambo toza normal lelo ekozala te ndeko Simo Yanga voilà nakolangisama na ordonnance ya mokonzi ya mboka ebe bon kolongola général Kasongo mpe atie bongo général Blaise Kilembalima na tete ya police commissaire provincial ya Kinshasa nakokota na ye mbala moko ayoki kolela na bino apesi ordre babiro te baroulage bango nyonso to basalaka trakaseri na nzela bayeba bongo kotika mosala wana yo likanisi na yo d'abord ezali nini soki malobano ezali nini par rapport ya ordre wana. Merci beaucoup les journalistes. Merci Ming, Général Blaise, et merci de mon Mboka, à Sali, parce que tous en a besoin de changement. Donc, on a qui m'a cassé pour un changement, et nous, on a Mboka le pouvoir, on doit sentir le changement. Parce que tu dois assister à ta casse, tu dois battre, vraiment, Général Blaise, tu es un homme de changement. C'est ça un homme. Être général en Boka, être homme d'État. Pour tel intérêt matériel, financier, pour s'aligner Moussala. Parce que dans le monde, on a loi. Non, on paye ça. Les gens à Bakoyo, ils ont Moussala, ils ont ça. Tu dois assister à la tradition. PC azokanga yo PM police militaire azokanga yo un civil babenye bureau de azokanga yo donc toyeba te tokomi wana ata jungle ordre mpe ezala eza likanisi moko ya bien makasi nasepeli nango makasi ndamba apambola ye makasi mpona likanisi oyo asali wana mpona kolongola bango parceke ngai nazoki awa na commerce awa oyo moni awa nazokaki yango awa apartir ya bango baye bakangi biso na butu bakangi biso na butu mama na trakase na bondeli bango na 50 000 fois baboyi babina kita na moto napesa moto alobina kopesa moto te bakanga 4 moto bamasa baye na butu wana ngai nazalaki moto ya liboso kokangaki bamasa baye na butu bazwi moto wana moto na ngai babalida okende nango bamasa mpe paye basaini bazwi 3 moto etikali ka moto na ngai nabondeli bango na 50 000 baboyi bondeli bango neti mileko baboyaka ngo titoke tokandi kowela na bango moto toweli moto wana ba 21 toweli moto ti polise mosusu alobi na moninga obi te oko aza teti zokisa ye kaka ayeba zokisika pota monene ti nalalaka awa na commerce nalali awa na butu moto alokotanga aza te bamasa bakimi ti baye bazongaka baye balokotinga bapolisier bakimi basumbolika moto eza likanisi moko ya kitoko sosepeli nango makasi ta bapambola ye esiko biso moko toyeba ndenge nini ya kotambola na nzela na kimia nyonso basansi niki wana eza bien te na nzela bapiedo wana
bon moi todébrouillaka mpona bambouteillage banini eza mpe mabe eza mpe mabe makasi mais mpona likanisi oyo azwi eza vraiment mais bandeko miso balobi bakotaka sens unique mpona manque ya baroute manque ya banzela baroute secondaire eza te eza ya solo to ya lokuta tobundabunda olieke toluka bamakambo wana mosusu tobundabunda kaka na ndelo batikela biso basasi niki wana te toleka kaka na ndelo oyo ezali na ta oyo tomona toleka kaka na oyo soki mpe bakosala basali kaka na minute oyo toleka kaka wana basasi niki wana eza bien te ebongo mpona mauvais stationnement na bino bino botelemaka mabe ema toza na barete tofutaka tike ya 500 francs wana tofutaka mais place ya hotel te omona merci de makoma ya banzela surtout na ntango kuna ezaka nzela moko banda malukuti koto ezaka nzela moko soki otodevie te na ndeni todeviaka mpo nzela ezaka moko okomona boye bokotelema 2 heures du temps to 3 heures du temps kaka na mbutiayo si tomoni nzela ya kodusola ale todusoli tokei na biso message ne kozali ne pas général Kilimbalimba général Nembalemba napesa ye merci makasi acontinue lisusu boye akotikala ata 1000 ye akolongwa te napesa ye ka merci acontinue ka babiro de même des voyous baza kokanga biso. Quelqu'un qui n'a pas d'avoir tes capacités, mais il t'arrête. Il n'a pas même la carte. Mais Azo Kangayo. Mon général, Atika la libéla, Atika Kandenge, a Saliboé, et coupé sa bien. Merci. Babiro de wana ezali bakuluna oyo ba policier bazokende ko recruter na ba quartier bazana manière te mutozo ko kanga yo osala loko te loko moko te osali mais osati bazoko kanga na brutalité ko beta ko bwaka na se ko sala même accident même ozotambola ba ko tindika yo popo wala ko tema biro de kenza malamu wala ba roulage biso kozana plaque kozana casque kozana ba carte rose awa to mana ba problème awa za carte rose na plaque na mikanda a des fois même on a voyé ça fermé et ça pour autant que la ndenge ngo ba ina na pena casque pena sana et ça pour autant ça mi pas ya l'état comprenez papa mi pe boyo ya nzela tozo tosa yango nyoso donc on a roulage ya bimwana azokanga yo à l'occasion derrière ba policier o ba kota ki policier na kolandaka vie na ye colonel Nasima ve na ya benge petit aka teni yango yo lata siko policier lokolo wana futa makati akolia ndenge nini akobandaka kotracasser bato il faut d'abord batala nan côté wana bazwa ba policier nyonso o bakotaki policier na vieux bapesa bango matricule ba former bango bakomisa bango na capacité ya ki policier po ba policier na biso ebele bayebi musala te bazo se comporter lokola ba voyou moko boye vome okutana tana kuluna na butu okosolisa ye normal ke okutana na policier policier akosala tout kwa cha loboko na poche nyonso sa nini ekende